MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Certainement vous allez très bien, moi je vais bien par la grâce de Dieu. La Mifa, Balobi, Nzambe Mutabeti, Sœur Sandra Mbouy pour avoir méprisé la prophétie. Il y a servante de Dieu, Maman Joël Gloria. Je crois que Bato scotché, branché dans les réseaux sociaux, plus ou moins des ans passés, vous vous rappelez. Tant Maman Sandra pose avoir au bout de moi, un ami balé, à Kena, Kinshasa, juste quelques semaines après. À Boti, juste quelques semaines après, à Kekin, à Kena, continuer aventure, naïe, il y a Madjabou, ou il y a Bandaki. Ils sont français, hein. Nous avons aventure, on a interprété, on a n'ingé na bino. Alors, et ça là, il s'est retrouvé dans une conférence moko ou encore, je sais pas, réunion de prière, convention, tout ce que vous voulez. Maman Joël Gloria a fait ça un message, bisakoli. Alors, tous autres va, tout l'andana nos prophéties, et puis bongo, tout les kanako examiner, tout décortiquer, tout interpréter prophétie. Écoutez par elle. Listen. God is saying this. Don't waste your time. You are beside your husband because an explosion have to come. Vous appelez la mobile no pour explosion moko il faut ça lima. Mais nzamba bisinga na dobana. Ozo sala te o esengela ki osala. Oza na distraction moko na kati ya vie na yo o esengelo longola. Because God want to create au bala qui pon nzamba lingi asala eloko moko to pe explosion moko na vie na yo pe na mobile na yo. Donc alinga ba interpréter te aloba ki en anglais. Et donc revois tout ce que Dieu t'avait dit avant de te marier à cet homme. Tu es comme la dynamite de son ministère. Mais Dieu me dit, she's doing another thing. Nzamba zo bisangai ozo sala eloko mosusu. Donc oyo ngana tinda yo sala yango tozo sala. Alors pour na bato ba mais en quoi prophétie après prophétie wana réaction ya mama Sandra la mobile nae et ningisaki monde kamwisa même bato il y a même des gens au ba milobelaki mais au ba sel na nzambe ya omoni bazala ba problème entre bango rando to nene mobile ya mama Sandra aboya ki prophétie oyo ba sala même vidéo moko mo sina mobile pour se moquer si on peut dire. Et la prophétie, monsieur, on a français, et chérie, c'est un autre vocabulaire, et des prophéties, et bleu, moi, on a donc minimiser, c'est moquer. Tout même, ça les la rend live. Et Bible, sur le bateau, mépriser prophétie, méthode discerner. Là, je parle à tout le monde. Tous les malams, to bois, kayamabe. Ah, on a ligné na kebi sabandeko, nyon, so, obo, kutan libaro, landa vidéo. Ce qui m'a salé dans ma prophétie, et qu'on a d'accord, te. Yaya. Garde ça pour toi. Ko fingate, ko minimiser te, ko mépriser te, surtout na miso abatu. Parce que ce qui est un message à solo, au monika ndenge yo ki se soni na miso abatu wana, yo penza maro yo ki se soni, ce qui est pas na nzambe. Donc bon mona ser milinga til lelo, malgré que ndaki ko senga bolimbisi après, til lelo bande ko milinga longwa te, parce que yo kanaka susu te. Nzambe na ngai bande bolimbisa ngai. On a bandé la vidéo, ils étaient bandé non soit combien de fois qu'on botte linki franchement. Et na bandé rolo bandé ko ceux qui prophétie ou t'es pas dans Nzambe yaya et qu'on mépriser tout surtout na miso bateau. Le Seigneur va t'humilier aussi. Ser milinga Bouddha prophétie na miso bateau a vimbana et ningisa Zaïr mosal na Nzamba okasoni. Et maintenant souka nango bandé ko malgré non singa bolimbisi c'est compliqué. Pourquoi? Parce que ça ba mamsu na vie hein. Ba erreur mususu ba mabe ba mbeba mususu foko evitaka. Esaú ateki droit de naissance. Aye ozali pamboli ba ebisi eseke. Aye nazokata pona ngonga. Jacob a siazu. Abisi papa nae, c'est tout ce que tu avais comme bénédiction. Papa na bine malheureusement mon fils oui. Bible zoloba. Allez là ba kolela o ezala ke et qu'on changer de décision. Mais malheureusement, Bible zoloba. Ils ont ça monté ma tata ne si maté. En fait, c'est pas que monté ma tata est que ndenge que si salema ki bon aussi il faut changer sur terre. Ils ont la barrière monsieur ya ko éviter na vie.
bandeko ba bolingo tozongi na prophétie. Maman Gloria bimaka ridicule hein? Après réaction il y a couple Kanku mobile ya Maman Sandra kenda na Facebook na ba post à comment penza kazo répondre bateau avec fermement que moi si na ye azo travailler pour Madiabo et ya za pour alongwete azawana bat baba Joël au prophétie nini tala kutuku na mobile nzokande pendant que mambo nezo salema kuna satana au préparer plan B parce que message ezalaki il faut azala pena mobile na ye net a désista ki net a sala ki pe loko nzamba lobaki te selon prophétie et du coup muto ya tika ki pembe nya mobile po akengela bana yende swa ko mosala abo mo jouer rôle na ye Sœur Fatou babysitter ya bana pendant absence ya Sandra ya o mo vandela ngobo na ndenge ba pigme bandeko ba bolingo na minute oyo libale se kufa plus ou moins un an déjà na début année au cas 2025 mambo zali malamuté basomba appartement mobala senga batikela nunu ndako ya HLM ba bazalaki esali ke ya kena ndako mosusu mais on dirait balongwa na bango te parce que mobala zonga rane wana koma ya kolala wana kolia wana et pas Sandra il se faisait rare ndenge toyoki balobi le mari a comment décourager des poids botaka moi c'est botaka parce que botaka mwana ya autiste bon autisme ngo pe likambo autisme en soi autisme ba découvrir ngo avec le temps ce qui va découvrir anomalie na mwana pendant azana libumu to na kobota manena ki bo bébé c'est que ça handicap OK mwana kozala ta musu mongol mwana kozala ta mususu mais autisme penza oyo ya ba autiste ezaba eloko oyo ba découvrir ngo après c'est long ndenge munganga moko expliquer ngai je crois wana to lobela ngo sima bon ne voya découvrir à partir ba signe au moins nazo pesa ba sala ba test ba examen pour confirmer que était moi nazo autiste dans un problème parce que ba autisme on est keseni il y a des degrés à l'icolo il y a des degrés normal il y a boyer mususu za na normal neti bana nyoso maroza laza na eloko moko boya mais oya bango de kata moi na bota maki c'est peut-être moi na azana handicap to malformation to aza peut-être mongol to peut-être mais biso nyoso to benga ngaka autisme bref eza sujet autisme était to lobela ngo sima siko ngana omituna parce que bota oke boya moi si pour moi si aza autiste moi na pardon abota mi et tout ni na watande ko mona na commentaire bon ya ke ko pesa moi si moi na autiste ndenge nini mais kasi mobile muta pesa semence et effectivement les frères a raison de poser cette question ce que yo ke ko pesa moninga semence aboti mon autiste ce que yo ke ko boya na net na ndenge nini de Fatou balobi azana ba forme le rôle de sœur Sandra mobali ba guna e yangwana pendant que Sandra zate ya zo se retrouver na yango monya de na tina te moi ça vanda kuna na majabu parce que ye koto azui bord mususu a remplacer balobi mobala za munoko moko ya kosakana te encore mibala baluba munoko ezana na lolendo so bani ko finga moi ça mona moi c'est le kota mini zaka moi si déjà na ba témoignage j'attends lobaka bano linga Sandra te avant balingana ando sepelaka na yete ando linga yete bat balanda témoignage na boyebi siko muto banda ko sepelaka na yote na yebi te maman na muto convaincre que Sandra moi c'est malamu balingana na bo okota kuna bref ezo sa ka pasi bon na minute pendant que je vous parle ba secret d'été bimé bato musu ba oloba que no Sandra za moi si mabe ba voix ses alliés de gauche à droite que so pa banda ko finga mama bokilo na ba mahambo belé mais toya na mosima a tozana likambo ya mobali mutu abima na ndaku atika mwasi asundola mwasi na bana mibala kenda okota libala et pas en fait akenda ko vanda na toloba onka bongo na Fatou wa bana ko kengela bande ko boke barana ba babysitter ba nunu bana misala batwana nyonso biloko na nyonso parce que amitune etunu na mo ebele surtout ka bande ko asundola déjà bande déjà osundola mwana zaki bébé makasi po ya kende lijabu mitune etuna ma mwana ngo abota mabongo
fatu mutu asala ebongo parce que mwana mbanda te. En fait mitune zo tuna mebele. Que Dieu nous aide. Bande on a mamboze belé mengunga après boy web ça na sala ba vidéo 1 minute. Sérieux. Na sili sukutute. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite na lukina yemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui encore la yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana yo international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitanase pozwe sikananga ofuta nyongo na manzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na mpa ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo zambe na ngoya olatike mo vanzina mo santu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tu komine la santu Lise kwa na yo tu komine balongi Ozinga mina bangelo bakoyemela kayo
autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olengo bebi naza toxique grâce à lui. azalaki nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa konzamba bakristo basekwa alors po bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda po ntango akolamuka abimaki lingala moko me comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointersede mpo na nga na yo jésus